Thank you, Almighty God, for your healing. You protect us against coronavirus. We gotta lift your name up. Your whole name is Jesus Christ. Here we go. Amen. Betele Yesu Kristo maboko. Amen. Tuzana no ya kuvanda tutanga mukanda na biso tobandaki nango Genèse chapitre 43. Oza ya kuvanda soki oza na moninga za pembeni wana ana Bible yo pe kusana tutanga 49 1 à 5. Genèse chapitre. Tutanga kiango avant tokende na verset mususu tutanga lisusu pour la bonne compréhension. Amen. Genèse chapitre 49, versets 1 à 5. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. 6. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile, que mon esprit ne s'unisse point à l'air assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret des taureaux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nalingi awa, parce que tozolo bela likambo ya malédiction. Dengeni nyogo briser malédiction wana. Amen. Oko briser malédiction soko yebi angote. C'est-à-dire biso nyonso to botami to zokola na environnement moko oyo eza na malédiction. Amen. Lelo tozolobela na malédiction ya Ruben na malédiction ya bandeko ne mibale Simeon na Lévi. Amen. Il faut koyeba ko différencier. Ya Ruben ezali Ruben azwaki mwasi ya tata na ye. Wana tozobenga ngo abomination. Amen. Tokobe ngango abomination parce qu'on est incesté, on est allé vraiment sacrilège. Amen. Comment talanga bien parce que ça dit solo tozo sambela pona malédiction. Oko sambela pona malédiction yo yebite. Soki nden tozo loba yo lobi o zano na malédiction te. C'est-à-dire boyo ko salani. Prière na wezani le sans effet. Biso tozo sambela pona malédiction. Yango tozo lobela ngo okoroba malédiction. Malédiction est dans la Bible. Ruben azwaki mwasi ya papa na ye. Azwaki malédiction. Mitala pe yo pe. Loba mena bien. Na famille na bino. Na foyer na yo. Na village na bino. Na bokitani na yo. Boza pe na malédiction ndenge wana te. Amen. Oyo papa zwaka bana sans distinction. Papa kota na loge bayebise zwa mwana no ya mwasi. Mama kota na loge mama kozala zana bonganga bayebise zwa ndeko no na ndeko na yo mwana no ya mobali wana. Siku yonde mwana oyo mama na mwana na babota. Ozota la vie na yo vie moko mawa. Nani abebisa nana la kisa yo makambo ya mwasi na mobali na vi na yo ya liboso. Eza noko na yo te. Eza papa na yo te. Eza grande sœur na yo te. Eza neve na yo te. Na lingi avant to mata balobaka il faut reculer pour mieux sauter. Parce que ko mona makambo mususu ezolando na vi na yo ozwa ta ya ko confesser yango te, ozwa te tampe ya ko regretter yango te. Soki batu bazolo bate ngai na salaki nango na ignorance. Même Ruben pas salaki nango na ignorance. Ayebaki te ke kende kozwa mwasi
ya papa boye conséquence ezali. Amen. Papa pe atiki ye, mais na era révélation papa bengi ye po amodiri ye. Ala kisaye ke oza modi. C'est-à-dire oyebaki te ke makambo salaka ezalaka mabe, mais lelo nzambe atie musakoli liboso na yo. Nazo sunga yo po yeba pourquoi malédiction ezolanda yo. Soki yo oza mwana oyo uti na leki na kulutu, mama na papa, eza abomination. Loba mena bien. Ondimeli Yesu Christo mokonzi pe mobikisi. Comme dans Romains chapitre 8 verset 1. Ezolobete, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maté ya malédiction tozote yango ba païen te parce que païen koye bango te. Maté yo tozote bato bandimeli Yesu Christo mokonzi pe mobikisi. Bato bazo sala ba jeûne en 3 jours. Boye bazo sala ba jeûne en 4 jours. Bawe bazo kende en église. Bawe bazo sambela. Mais vie na bango zo sala du sur place. Il y a plein de questions. Pourquoi ngai na bali? Vie na ngeza malamu te. Bible lobiete, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Na salaka jeûne, na kendaka prière. Zamba lobaka kopesa nga mobali. Mais mobali yango eloko malonga ezate, kimia ezate, esengo pe ya libala yango ezate. Tango bato mususu bazotala nga posa kobala ezosila bango. À la place il y a bénédiction, yo ozo vivre hein, malédiction. Yango tobandi lelo na malédiction ya ribeni. Amen. Papa era révélation, era bénédiction. À la place etabimisa bénédiction, alobi mwana na ngai, yo tala ndenge ngai, selon la vision na ngai, oza mwana nga na boti ya liboso, makasi na ngai, yo lingo zala, kolika bandeko no nyonso, parce que oza mwana mobali oyo nga na bota na makasi nyonso, mais tala pona likambo yo sali. Tala likambo mama na yo asala. Accueillir pas grande sœur na ye. Akuti grande sœur nena mobali. Azu mobali a grande sœur wana. Pepa boy. Baboti yo. Loba amen. Tala lelo makambo na nzambe. Era ko gêner nde palpite ko banda. Era ko sambela nde ero lobi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais soko bimiawa pona ko sale kobo uzana frente. Loba amen. O santa kapona ko sale ekobo frezate. Yo kaka soki mobali ou bien moi ça se présenter. Ezana masumu mususu ozo sala yango parce que oza sous malédiction. Ezana maloba moko baloba tala yondengo zwa mobali na ngai. Okotika la jamais kozala na kimia. Amen. Nazana yolo mwana mwasi moko ayaki pasteur moko abaliye. Babalani ba jeune. Basali 4 ans bazobota te. Bakenda kaka ngomba. Mwana mobali mwana mwasi un jour tokutani na ye. Alobi mama Petroni na lembi pe kutu prière. Dernièrement na ke kutu na hôpital, balobi na nga batali nga balobi yo okotika la jamais ko bota. Nga na yebise jamais. Bible lobi allez multiplier vous yo il faut boto. Mwana mozana no jeune boyo bota te pona nini. Docteur wana moni na biloko ne wana bien ta ma Petroni akoti abimiseli ngai ba papier nyonso liboso ezalaki microbe o balobi kyste o balobi boy na suka nango docteur moko ayeko yebisa lobi omoni mwana yo ndengo za wana okotika la jamais kobota na bengi ye na tuni esko linga mobali na yo lobi mobali nango to balani na pasi tala lelo na musala nzambe tozo sala Zamba zo pambola biso. Lelo sikoyo mama Petroni. Libalo ekufa kaka boye. Pona zo bota te. Ngana yebisi ye. Ne moni seli nzambe. Mwasi oya zo bota te. N'existe pas. Loba mena bien. Yaka nanu nandako. To solula. Oya zana matoya koyoka. Yango moni lobi na yebisa ki yoke mutu ayebisa ko solola na mama Marie c'est un grand sorcier, une grande sorcière parce qu'elle sait très bien que soko sololi na mama Marie ofungoli motema na yo bénédiction sala nini ekokota.
musala bandoki yango wana un sorcier voit déjà demain mais yo zomona lelo ao ya zomono ezakati na yo asa ko empêcher yo mona mu gloire na nzambe mais yo kanisi kalingi yo. Un flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Na bengisiye maseri yaka tovanda to solola yo za mwasi ya musali na nzambe oza déjà na bénédiction parce que musa na nzambe ne mtu abali yo. Sikoyo azoye biso alobi désolé ndenge ozobota te ozotindanga sikoyo ngana kendika koluka pona bota po ngana kokufa boye te mobala azoye biso alobi ngana kokufa boye te pona amobimba yo soki balobi okobota te wana etali yo mwasi ayoki bongo alobi tikana luka nini solution mais solution ezalaka na repentance na bengisi ye nalobi kanisa nano oza mwana mwasi kitoko oza na bayaya na yo oza na bakulutu na yo oza na bato ebele autour de toi yebisanga banda nano na vie na yo tango ozalaka na 5 ans tina ndenge okoli lelo boye okoti na libala nazoyebiso na kombo na Yesu Kristo oyo akufa sekwa vie na yo osala nini nazoyebiso kuto kosala 2 mois te ozozwa zemi oma Petroni na kozwa ndeni nga nazoyebisa yo rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Tango Yesu alobaki ete nyonso ekokisami bilakeli mabe pe ekenda tubela. Ona tubela nini ngana ma aloba bien. Loba mena bien. Mwana mwasi avandi ti. Abandi otoka. Na lobi tala kotoka na yo kolobelo kote. Yebisanga vérité ngape na koyebiso vérité tokosambela na ndako yoko bota mama Petroni oza sûr ngana bina za sûr na kombo na Yesu. Bible lobi celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Ma sœur, mon frère, soko kometa péché moko oyo eza malédiction oyo eza abomination oyo eza sacrilège, confesse, ouvre ton cœur, parle. Le Saint-Esprit du ciel akolimbisa yo pe vina yo kosala nini ekobonga. Alobi mama pesanga mai na pese mai na verre. Ameli alobi omoni ngande na boy. Tango nazalaka na 6 ans. Mama na biso ayaka abando vivre na Kimbombanda. Apesanga biloko moko. Nazwa biloko wana na chela mbanda mama na biso akufa. Nazalaka na combien 6 ans. Mwana mwasi azotoka alobi ke ndenge nazoloba no abona omona nyoka munena telemi alinga melanga na binyoka wana ava mela yo ifa melanga menga moye ba melanga ezate. Mama na biso azalaki soka azo sokola azo memanga na toilette ye mutakalanga penini mutakala azolo bananga yo ndengo zawana oza mwasi okozala mwasi okobonga yo kaka mobali ya mbongo na lobisi ko yo mobali ya bali aza mbongo pasteur azana mbongo bo pepa nano boy ba pasteur azana mbongo bolo ba vérité bazaka na mbongo offrande kota ka mama Leli pasteur atuna offrande kota combien moya loba siko ya bando sokola yo alobi okozala mwasi ya mibali ya mbongo alobi mama Petroni ndenge na bali pasteur oyo kutu tokutana na ye na permanence to sala ekobo na permanence ti au point ke aye koloba ndenge osumuki singa bo ifo kaka na sala nini na bala yo betela na Yesu Kristo maboko. Mama mobali aye kokende bakene evangelisation na Afrique du Sud bazongi mombongo azwaki pasteur na ya eko sunga nde omoni mobana nga balingai dingi tozabo ipasi na pasi na lobi benediction mama no apesa yo mutakala azo yebisa yo wana na oyo ya Yesu yanga eza tikotaka soko ndimeli yango komona condition za kaka confesser et délaisser loba amen. Unu makambo na yebiso natikala ko yebisa ngo mutu te eza makambo nini ya kitoko uti na ko yebisa mama Marite yo kaniso ko yebise makambo no te eza propre loba mena bien makambo yo salana papa na yo eza propre pour mama Maria yo kam tala comment le diable aveugle les gens et pourtant Dieu t'attend que o confesser yango pour que vie na yo sala nini
mwana mwasi abandi mama nazokoka te nga na bitala koka po bota mobali non trop jeune pasteur paza kitoko tande pasteur bawelela yi soka oke des jours azi mwasi mususu ozana shwate tubela loba mena bien mama na biso to banda okende na ye pa nganga moko na yolo sid batongola kabiso azoloba nini batongolinga ozo sokola libumu wana soki na sokoli yango ezaka kindumba loba mena bien na lobi ke lisumo yozo sala ya malédiction potika yango il faut sala nini o confesser o regretter yango diable akusala nini akokende tant que olobi yango te moyo kangolama ezate betele Yesu Kristo mabo. Loba amen. Kasi na permanence na sala nini. Muko mususu babanda ko sala ba prière. Botala nga kota na sete. Bazo sala ba prière. Yeser wana avant ba abala. Azo ba poussière wana asangisi yango na nyei na ye. Alambeli batu na permanence. Biti na ye zalaki okoisa pasteur wana bakoya naye. C'est-à-dire pasteur abali mwasi moko na volonté ya Nzambe te, na volonté na ye te, mais na volonté ya Satan. Betele Yesu Kristo maboko. Nani mokonzi? Soko sala ekobo n'église outa. Na frère Songolo Pakala, c'est une malédiction. Parce que vous êtes dans service, il y a diable. Tu es maudit, tu es maudite. L'église, il y a Nzambe. Dès que tu es en église, il y a continue kobo. Osana malédiction, il faut confesser. Celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Parce que tu es en malédiction. Bana Eli bakufa pona nini? Parce que babanda ki koya en église. Ni sambel bisika bato bazo sangana. Bazo zo biloko ba santo. Bazo lia yango. Bazo zo pe basi. Wapi l'église. Soko yebe ko kushana musali na Nzambe. Senga Nzambe pardon. Kendi ko confesser ou regretter. Parce que tu étais au service du diable. Ozalaki na malédiction. Mais il y a quelqu'un qui a crié. Il a dit tout est accompli. Alobi ete okozali susu maudite yake pa inangai confesse et délaisse malédiction kosala nini egokwe betele Yesu Kristo mabo. Amen. To sololi na mwana mwasi bamela potopoto wana bit na ye zalaki akokwe sa frère akoyi na ye pe abaliye loba mena bien. Sikoyo esprit ya Nzambe divisaka bato te renovaka. Eloko ese komi yakala ye aza wana pona ko renove. Soko moni musali na Nzamba ye pa na yo asambela kaka na yo asambela na mobali note. C'est un démon, un esprit, un sorcier. L'esprit que nous avons est esprit ya ko unir et non diviser. Loba mena bien. Loba lisusu amen. Yesu alobi que les faux prophètes bakoya tokoyebela bango nini na ba acte bazo opposite esprit ya Nzambe eza pona kuinir ngai prophétesse na ye pa na yo na kucho na mobali no na mwasi na yo bosi bobalana. La Bible nous dit oyo Nzamba sangisi mutu a diviser yango te. Mais siko prière nini onga nazo benga mwasi na yo tokende ko sambela pembeni to bandaka ko chichoter secret la balobi les deux deviendront une seule chair. Mais oyo esprit ya Nzambe nini wana oyo zo sala ke to bandaka ko sambela na yo mama biso mibale to solola kaka na biso mibale makambo pe to zo solola kuna mobali azo yeba te wana eza esprit ya Nzambe. Soko tuniye profeta yaki nandako, apotra yaki nandako, ba pasi pezo silate, oye beteza sinyi ya malédiction kati na nandako. Oye zana mato ya koyoka. Mwana mwasi oto sambela ki na ye bisiye, au mondengo confessé boy, je te donne encore 3 jours. Si tu te rappelles d'autres choses, oya toko sambela, azongi, abandi prière. Deuxième, ekoka 3 jours, hein? Deuxième jour, aya lobi, a moninguma. Nguma izana ndako nguma zolo bake yonde ngo lobi makambo wana nga na omela yo ngana lobi nguma soki ameli yo lobake omeli makila na Yesu mutu nyoso confessaka amelaka deja makila na Yesu nguma zana makasi te nzokanda tikala kina likambo moko pepa boy lisumo yo tika na 2020
osali 10 ans en église et kobomayo okotikala toujours pauvre, tu seras toujours la queue et non la tête. Oyo tika wana olobake na koloba te wana yango nde mutu ezosala ete obanda kosala du sur place na vie na yo. Péché ya malédiction babombaka yango te. Fongola motema na yo. Nani oyo salane na ki papa na ki mama? Nani oyo salane ki papa na ki mama? Ya zalaka papa yo zalaka mama. Azaka ndeko na yo. Ezalaki abomination. Yebi eloko ya sala. Ou bien yo yebi eloko nini yo sala. Yango nde zo compromettre lo vie na yo. Solution ezali confesse et délaisse. Loba mena bien. Fongola motema na yo. Masumu ezambongo te. C'est tout comme on a yo, papa, yake papa, jisa otubela mabena yo. Osali nango fier. Kende to mon andingo yo kende liboso parce que Bible lobby, celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Pe lisumu ezali kamba ko memela mutu mbondo te. Tango mutu wana salaki lisumu yo zalaki. Masumu neti ya sorcellerie oyo, tozana bana na ndako, bazokende kuiba kabiloko abatu na ndako. Oye na ndako po esandako na bino okuti biloko na ndako olie. Zoka nde ndoki moko boya pejaki yo olie kindoki. Ngana zalaki. Siko soki ngana ye na église aba yebisinga ma petroni mwana no na nzandoki. Ngana ka melomelelo mbondo. Ngana kovandisa yo. Mama ondimi obalobi na ndimi po na nzambe te. Pepa boy. Na ndimi po na nzambe te. O mwasi nango azandoki. Eza makambo molimo. Soki nzamba lobi ko zando ki mama makambo banzolo basoko yebi ko zana ngo sala nini tika pepa boy pepa ko vimba na wana je suis pas sorcier sorcellerie eza nini eza bizalelite muyibi eza kindoki mutema mabe eza kindoki eza makambo ebele eza wana amen yango makambo a péché eza likambo ko memela mutu mbondo te amen. Mwana mwasi oyo nazolo balelo azana bana ya mibali ti 4 oyo babanda okufa na mukongo pe na libumu balinga bakendi mwana mwasi okufa boti te pona betisi akoboya ko confesser ona koloba te okanisi ezani $, eza visa loba mena bien yo moko mituna nano soko moni esprit moko yebiso ke okende ko confesser te wana tuna esprit wana ke est-ce que eza visa soki na gena ngo na pesi papa Henri ou bien na pesi mama Petroni ake loba mena bien et meza visa ya okota nango na lola parce que tangu yo ko pambola mangana ko zalate yonde muto ko réjouir o ko se réjouir na bénédiction wana mi betela na yo moko mabo amen. O moni péché ya muto azo commettre péché oyo eza dû na malédiction. C'est-à-dire baloba ete pe eloko mususu na bosani mama na ye libala wana kota ezalaki libala ya cousine na ye loba amen. Cousine na ye zwaki mobali bakei na ye kendo tikanga bana mbasi ndenge bozaboy kendo tikanga na mutu nanga borezanga kombo bakombi na tongo nango ya ke classe cousine ake classe ya tikali ake kotala frère wana loba amen mama na bango mbala moko nini o na zizeni nde baye kozwa ye mobali wana azalaka na mwasi na ye déjà c'est-à-dire mama kota na libala deuxième femme eza fornication eza kindumba c'est-à-dire robiso to kotelema tozobenga na milimo ya impudicité ya ekobo yoko bengana ka yango te parce que zo sala ekobo mikolo nyas on a deuxième femme na Bible aza les deux deviendront une seule chair et non les deux deviendront 3 chairs non le bas mena bien c'est-à-dire que ça la deuxième bureau c'est une malédiction baloba ete yondengo za na otikala jamais ko bal yango soko za na mobali no ataza pousser batele malam sale marque déposé parce que ça mobali na yo betele Jésus maboko abeta maboko bien ata me makaba kilo tambola na yo na nzela olobi onde chéri nanga mon pensée mi pensi nanga mon cœur mon amour abo tika ko welela ya batu
Betela Yesu mololo mololo. Ah, beta mololo a bien. Nani mokonzi? Ote na moni oyo azani tiyete mama. Soko lingiwana koma ndenge yo lingiwana. Sala ye marque déposé. Soko zana malédiction ndo komona oza instable. Umona oyo na lingi azala neti papa JC. Papa JC aza déjà na mama JC. Likambo ni. Ote na zolo taye kaka ifo na rache yete pa Yesu makambo rache ezate o kwa rache ozo rache no mupepe oso mono lobi na rache me ozo rache mupepe moyo simba moto ezate betele Yesu Kristo maboko nani mokonzi soki oyebi ete na famille na bino ba sacrilège boye salema fornication salema ba malédiction boye zali fukama wana eza kutu ya yo moko te parce que za na nguya moko oyo zo tindika yo osala lisumu po nguya wana elongwa il faut confesser olobi papa JC lelo na ye ndenge na zaboye parce que la Bible lobby confesser le péché les uns et les autres. Ce qui va musale nanzam papa rinae lelo ndenge na ebo na eto solo la. Ndoto te péché ya ndoto ezalate. Loba amen. On a la ki. Est-ce que na lobby ndoto ezalaka péché? On a moni na péché kaka ngana saka masumu soki na lali to soki ya golala bomba. Yako yebisanga ngana vanda ngana namona bato ya masumu ya ndoto boya pona bike bandoto na bino ezaka lukuta yaka lobali kambo yo sali na yika na mutema na omobimba omunde mama teiboye mama riko kendete moi je me souviens noko na biso omona bamboka na biso yo biso tokola wana webike na mboka masumu yekobo eleki koleka na ville parce que na ville bana ba okende classe na mboka wana ba boti nyonso bake na bilang bana batikali biyengete bo pepa boy biyengete siko yo wana ovanda vina yo zobonga te mobali oyo abali yo vie zobonga te osala biyenge mwa yo lobango eza na pesion c'est là Jésus-Christ le chemin la vie et la vérité confesse na ye na kombo na Yesu papari denge na zamboye biso tokola na mboka biso na mboka tokola bien na mboka na moni ke bato bakola bien bazate au contraire na mboka inceste tondi makambo kirikiri tondi pourquoi eroba paramba kendaka na bilanga ou bien bana bakena bilanga baboti batika la kama kambo zo salema soki nzamba tindi moto mbaka mobimbe peli na ville parce que na ville roba na bake classe betele Jésus maboko ezali loba amen na mboka bato mabeba zotikala bino botikali bino moko yakao esko yebi biloko eza soko uchekaka mwana mwasi boy ubi otangi kombo naye esili yo sala ngote ozaka soba tuni yo je suis serviteur de Dieu je suis loin de Dieu osilicien loin de Dieu yo wanoke sale kobo nini ezo réclamer yo malédiction maloba mabe wana baloba likolo na ezoloba ezo crier yo ndengo za wana lobo so mobali nanga te mutu moko azoloba lobo so mobali nanga te lelo yo bali yo zolo bobonga loba yo bana na yo bakobonga te maloba moko tala kaye abomande konaye zamba ye bandenge nini makila na ye cria esana mwasi moko mobali moko azoloba tenga vinanga beba yo za jeune sœur dengo za wanoza deja na sida okendo tikela papa batu sida mutema mabe okuti papa batu na mwasi ne na bana ne mibala okoti na kati oyebi deja ko so zoki na yo me oyeko pakola bango bo pakola me tala lelo zo lukelongi na nzambe maloba wane zolo bama soki batuni yo yaka to gêné il y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ngana za ya nzambe nde bato batondi lelo l'église baso bebis église ya nzambe nde bato batondi lelo shishi olobi nini omoni mama Mario wana ya muna kaka bando soko solo mama Mario menga mutu na loba kindoki en public sikoyo olobi nga indirect webiki na fanda kichina olobi me bato basakani l'esprit nanga loba mena bien
soki omoni mwana nani bazosakana na ye oyeba te nkolo na ye aza likolo barespectaka mutu nyonso na mutu oyo otye liboso na ye bosakani na esprit nanga me yo moto osakani na limbisi yo kende kosala lisusu lisumu te loba amena bien loba lisusu amen. C'est comme lelo yo oza pasteur ozoyoka bazofinga bapaster mosusu ozosepela omoni ke yo nde oza pasteur mosantu il faut kokondanaka biloko ya boye loba amena bien loba lisusu amen loba lisusu amen. Pongande na boye na linga prophétie te olinga prophétie te parce que tu es dans la sorcellerie. La prophétie c'est la lumière. Dieu parle. Si Nzambe soki bandoki balobaka Satan lobaka Nzambe pa lobaka boni boye na ba prophète asali yo nini o ba prophétie na bango wana po balobaka makambo eza ya solo etushaka yo tu as l'esprit satanique. Dimela Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi obima na bilakeli mabe Nzambe na lola pambola yo kende musika betele Yesu Kristo maboko nani mokonzi prophète pe ya solo il faut pe baloba yo oyo lobaki ekokisama loba amen. Ngai na sakolela ser moko na yolo ngande na boy mapitoni na lingi na bala alabi omoni mobali olingo bala wana mobali avina yote loba amen. Mobali wana mobali avina yote pe akosi yo na mwasi naye uti mapitoni bolingo pardon sera boye église moko mususu na vanda tozana chantier likolo na mona ka mutu akoti akondi asaki bois noir kitoko nyonso sa nini esi ma petroni na ye kaka mbala moko a genou limbisanga kama petroni limbisanga kangana bingana olimbisa yo est-ce que ngana Nzambe nayo yo kendo senga Nzambe pardon. Prophète ya solo lobaka oyo lobi esale nini et prophétie ezalaka tozana prophétie na parole de connaissance loba amen. Prophétie eumelaka bafinga yo bachola yo menasima nasima bandima ete alobaka loba amen bien loba lisusu amen. Nga tango na balaki pasteur ezalaki nini okende pata tonari ozaka na porte kuna basi bayebi yo ngana lobi soki boyi no koyepana ngetali yo ngana ko mona batu nyonso soki yo moni lumière déjà na butu etali yo parce que bandoki bamona ka lumière na butu est-ce que pekisaki ngana sambela po soki na kitisa ko sambela mbele ro na zate tango na omona bitumba na ngana lobi me hero esaki ba grimace ya diable asalaki na batu po baloba prophétesse wana papa riyo ke bala prophétesse bakoloba me yo ikampiku persévère bakoya kobundisa yo bakotata na bana na yo babomata mobali na yo balobeto zandoki yo persévérer suka lumière osala nini ekobima loba mena bien. Monoko moko elobaki ete oza faux wana eza monoko wana ekoloba ete oza vrai. Yangonga soki naza mamari na problème te loba mena bien ngana ko persévérer je vais prier na ko sambela Nzambe nanga me ba oyo nyonso balobaki lelo babimi polele te. C'est-à-dire nyonso la Bible nous dit tout ce qui est caché sera révélé. Monoko nyonso loba mabe pona yo ekobima wapi polele. C'est ça. Oyo ezalaki kati na Jacob ezalaki nini ebimaki. Malédiction ya mibale pona silisa Simeon na Levi ozozongisa mabe bisika ya malamu loba mena bien. Jacob alobinga na kokota na bakanda na binote amen parce que ngana sala alliance na batu wana bayambi biso bino bo balukeli bango boke kosalela bango mabe pona nini pona kanda na bino. Arrogance na lingale zanini lolendo na lolendo na bino na kanda na bino boke bobomi batu ngai na kosangana na bino na mabe na bino te. Pepa boy
malédiction nini ezolanda yo. Tokoti siko na deuxième point. Arrogance et la colère. Amen. Muto oyo azalaka kati na arrogance, azaka ingrat, arekonetaka mabe na ye te. Amen. Muto oyo aza arrogant, bien aimé, asengaka ne pardon te. Soki oyebisi ye likambo, il va toujours chercher la raison. Batuni Némi, pourquoi tu as fait ça? Et batu bazomona ngo keza mabe. Rouge oyo eza nini mabe. Mais parce que Némi aza arrogant, aza orgueilleux, il va chercher à convaincre bino nyonso que rouge oyo eza blanc. Botikala komona batu andenga wana te. Batu wana baza meme na liloba na Nzambe. Balukaka kaka ba verset oyo eza kwa puye bango. Soki amoni ke verset oyo eza bien pona ye yango nde akosatache nango. Mais verset oyo ezoloba ete tozala na bolingo, tozala na komikitisa, ba oyo baza humble nde bakokota lola, ba oyo baza baroga wana bakokota lola te, wana alobi te, wana eza pona nga te. Pe muto oyo aza na lolendo andimaka te lolendo na ye. Pe ayebaka te kaza na lolendo. Yango moni David alobi l'humilité précède la gloire. Amen. Lévi na Simeon na lolendo na bango na kozanga bolingo etindaki bango basala biloko moko oyo papa na bango epesaki ye motema pasi. Nazobanda lelo sikoyo na malédiction oyo Bible lobi mwana tosa baboti na yo yango nde vi na yo kozala molai na se ya moi. Penzamba lobi ke baboti no bazaba bazambe na yo pepe boy pepe. Tosa no bela likamba malédiction. Loba mena bien. Talanga siko tolinto sambela. Yonde ngoza wana osoto sa mama no combien de fois? Osoko sa yepe combien de fois? Osota lepe nelongo oyebi bien ozokendo tala likangu na yo oyebi se papa mama na keko koma kusala ba résumé ya classe. Wana botali na sebo inatika? O inatika? Mais yango malédiction yango wanati. Ndo komona ndengo vandi wana ndo komona mwana no moko bwazobuka lukuta olobike mwana oyo alandika kaba noko na ye. Mais yo bando tosa mama na yo. Yo bando tosa papa na yo. Loba mena bien. Soko ye na ndako na bino bando ko vanda penza na ndako na bino vandi. Otali mama na yo. Loba mena bien. Mwana mobali nyonso bando linga mama na ye c'est difficile à vendre pe na mwasi na ye bien na ndako. Parce que bolingo wana ozaki nango na mama na yo ezo refléter pe na mwasi no na ndako. Mwana oyo azalaki omoni neti na ba province mususu bazwaka basi na valeur te balakisaka bana na bango. Moi j'ai vu mususu n'église ao beta mwasi na yenyonso muko mususu papa ali alobi soki obeti lisusu mwasi no ngape na obeto na miso mwasi na yo. Et il était sérieux. Le bas mena bien. Amoni ke papa ali azalaki pe sérieux alobi te Petroni mwana mobali oyo aza impoli. Il faut que la kise sikoyo ke mwasi na yeba ke eza na mibali mususu bako beta ye. Ayebisa alobi soki o meki moi-même je vais te taper. Ayo ndengo na alobi oyongi zel. Na moni ke depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui atikala ko beta mwasi ne lisusu te. Pourquoi? Parce que papa ri ayebise ke nazo ebiso na solo toza na église zamba mona pe ba demo bazo soki o meki na ko beta yo na ndenge moko okolapa. Amona nge papa ri amuta osakana nete na ko beta lisusu mwasi na nga te. Est-ce que mutu soka lingi mwasi na ye akobeta ye? Na sima yaki ko yebisa papa nini alobi papa ri omoni ngande na boye ezaka fota papa na biso azalaki kaka nyonso ko yebisa ngo moni basi baza biloko basi baza banyama basi baza batu te pepa boye pepa sikoyo nga obenga nga papa Henri mate nyonso nga na onteya yo pe na balisi yo obanda koloba mwasi ndengo wana me kali susu okomona ke ngana sikoyo na remplacer papa no wana papa ndenge nini loba mena bien. Yo pe kozaloza na malédiction ya papa kaka te
ya mama pe mama yebisa yo ke kozala na mwasi mobali moko eza nango mabe tala ba gris gris yango betaka gauche beta droite ego simba nango okende liboso loba amen yo wana fongoli miso de mobali azali susu bien te santé eza malamu te musala eza te makambo nyonso eza kotelema pourquoi mama osobebisi makambo nyonso pepa boy pepa lobanga isongol malédiction boy ana lobi yango na kombo na Yesu mbaloyo elandanga lisusu te elandanga lisusu te elandanga lisusu te elandanga lisusu te tango papa re asilisi kunanga na bengi na lobi yebisanga papa na bino ana pa kufandeni o akazanga boy o mwasa akenda o yakenda ayayi kokufa ye moko wapi na ndako arrogance et l'orgueil tala ndenge memaki papa wana o ya monaki neti nzambe model yango na biso moni ndenge bandi na mwana mwasi oboyi biso tokocha ye mutu makasi asala ka boyi pe libale kufa yo kufa pe ndenge papa no wana kufaki nani andi magaliwa loba mena bien nani andi maliwa alibima petroni ndenge papa yebisinga ko banda lelo na kusala ngo lisusu te loba mena bien malédiction. Est-ce que papa oyo basi nyonso bandozo wana basaka mabe mama yo mama ozala kaka te oyo te ozo mona mibali neti bakomi babilamba na yo ya bwaka nzoto oyo changer ya rouge o changer ya chocolat o changer ya pembe ya mukuse ya minene kebaka okosimba bakosimbi so touche okosimbe lamba mususu boyo latango mbala moko sale betele Kristo maboko tombola maboko no likolo lobanga isongol maloba nyonso mabe maloba nyonso mabe maloba nyonso mabe maloba nyonso mabe fongola miso na ebisa omoni lolendo bisike zome mabiso loba mena bien lolendo zoboma ndoko mona garçon mususu azalaka tala pake lelo ko mutambura neti mutazana tuberculose frère ndenge nini amona njaza champion po azaki munene ki champion na yende kindumba na kindumba mutu abima pe champion azate frère ndenge nini oh et comme celui qui trouve une femme trouve le bonheur depuis na balié non mona makambo na nga bien est-ce que yo ava obalo zalaki bien loba mena bien loba lisusu amen loba mena bien loba lisusu amen. Ce que obali mwasi oyo aza na malédiction obali mobali oyo aza na malédiction yo moko sosoli yango tolobaka na era fiançailles il faut masolo ezala mama yebisanga obeta ndenge nini otambola ndenge est-ce oza mpunda oyo bato basi bamatela po toluka savon to sokola okoma nini ezokoma pete na losambo ezokoma pete na repentance bozosolola tokende nano mpe pa nano mama Marie Mama Rio moninga na boy na zui mutu alinga balanga mendenga na boy na beta penza ndenga na boy na yebite loba mena bien na yebite ndenga na propre ndenga na zaboy celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde yo boleki na nukutu na repentance te yo wana comme mon cœur mon amour je t'aime beaucoup quand je ne te vois pas mon cœur bat mon cœur fait nazola la te moye zate okomo welela na yepe atuni ata yo nano likambo te mais soki azana sida okoya kosala nini pepa boy pepa lobanga isongolo totala na te botala na sepani lobanga isongolo mate ya boy na ndimi yango mais malédiction na boyango na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo nani mokonzi pona kosisa kaka na arrogance na orgueil amen okobala na mobali mususu nazo yebisa yo ke blessé de guerre basi mibali basi nyonso bayaka baboyaka ye kaka motema nese zoka ndoko momona soka tali kaka mwasi basi baza batute omoni exemple na pesi wana basi baza batete parmi banyama basi tozape na basi ya nzambe parmi basi ya nzambe tozape na basi ya Satan
Loba mena bien. Parmi bana mibali ya nzambe tozana pena bana mibali ya batu. Loba men. C'est-à-dire na makambo nyonso nzambe asala mabe pe mala. C'est-à-dire nzambe asala yo grâce okutanaka na ya mabe bakende. Siko ya malamu asala nini? Aye. Siko ya malamu sokaye. Il faut banda ko rappeler ya kala. Ute umoni Catherine wana tozaka nena yolosid abando lamba Thompson azo tumba koto yokoto azo kalinga. Mama, ngana yebi esi Thompson batumbaka pe bakalinga. Loba mena bien. Te namoni ya bando chamesh koto eza rouge, koto eza chocolat yo pecha papa ngana yebi biloko wana te likambo to bandela makambo asika. C'est-à-dire na vie soit humble. Makambo nyonso zoyela yo ndima yango limbisa bosana bandela vie ya sika. Est-ce que na lobi mabe? Ofondo te olobi ngayo. Oyebi mubalo tosaki na teka kutu na matembele makambo salanga oyo azela ozina nye ozochele na masuba azofuta masumo ya yebite. C'est ça malédiction, non? C'est-à-dire ozo vivre loko moko oyo yo salita omonika mwasi na nzela na lingi na bala omoni mwana mobali alobi alinga bala yo siko lisumu nini oyo sali. Amen. Po banda ko vivre makambo moko ezalaka te. Loba mena bien. Ngana sina mona mususu mwasa kotisi zemi elongwa zokande mususu kuna lobi ye soki abali musapia sizeme sala nini ebima bosakana na malédiction. Loba mena bien. Oyo koto au nom de Jésus-Christ ala pour au nom de Jésus-Christ no ezala tikotag confesse. Loba mamari lobi na kozala na 6h. Papa dadi lobi na kozala na 6h. To solola. Loba mena bien. Peko solola, papa dadi, baba ndonoma solote, parce que ça na ba mususu, aya bandi ko dorlote yo lali pongi. Yo so moni mutu ayeko confesser yo lali pongi. Obandi na ko ronfle. Loba men. Yango salaka tout droit, mama oyeli ni na yeli ko ale banda. To sambele. Pam 2 minutes ici. Magamba ke tango tozalaka, tango tokomaki na Lubumbashi, siko toyiko kita na likasi, tokoti na kolwezi ezalaki ya kokauka, siko tango tomataki boye, ngomba wane ezobima mai wane ezobima na moto, me moto wane ezozikisa te mama. Na confession ezo ya kosala, ni. Loba men. Bandango de l'eau déjà dès 7 jours, et ça pona yo fongola nini motema. Na yebike na zwa mobali abatu ndenge na zaboyi. Una bandako kufutelo. Kote kuna mutu ana balaki. Ngai na kotaka kuna na baby sanda kwa batu. Zambe sala nini sino te ozotula. Basi ebele bazotula pona biloko. Loba amen. Beka basi te mibali ebele mususu akomo betaka miso azakape na mwase na ndako te. Azo betaka ka miso ni nyaza na malédiction ko sape basi ebele. Moi sinyo se yakomona je vais te marier. Soki moi ça n'est à résister boy. Tu sais, j'ai vu beaucoup de femmes, mais toi, tu es différente. Je vais te marier. Moi, je peux, depuis le jardin d'Eden, alingaka yoka love te, soka yoka love. Olobi nini, na kokote lango, encore maman zobanda 50 jours kalate, toko sala na ye. Ngana yebiso na kota prière ya mabala. Ngana kota prière ya lola. Loba mena bien. Na moni kaka na oyebisa mama toko sala jeune basala ka jeune pona libala te bongolande motem changer nde bizaleli. Est-ce que na lobi mabe tombola maboko no likolo atamo pepe to yemba nzembo na biso lobi atamo pepe mabe na yokota beta maboko te kombona Kananga nako Petronio zoyemba te to bande atambo pepe ma koto boyemba te na eli kananga na kozelonga na kombo na Kristu to bandela 0/5 to bandela to beta maboko atamo pepe
mabe na poto boyemba. Hallelujah. Tokende atamo pepema nakotala seo nakosimba kaka tumbona es na elikiananga nakoze tokomi na 1 tobandela. Hey. Nakosimba kaka tombona yo es na elikiananga nakozelonga nakombona Kristu. Tokomi na 1 demi. Angimo pepe. Ah. Kumbuna yo ilunga Yesu. Kumbuna yo. Abeta mabogoto. Ha, kumbuna yo ilunga. Kumbuna yo ilunga. Kumbuna yo ilunga. Yesu. Kumbuna yo ilunga. Kumbuna yo ilunga, kumbuna yo ilunga, Yesu. Est-ce que combat Yesu zelo? Kumbuna yo ilunga, eza ilunga. Kumbuna yo ilunga na, hey. Kumbuna yo ilunga, kumbuna yo ilunga. Kumbuna yo ilunga, Yesu. Kumbuna yo ilunga, kumbuna yo ilunga, kumbuna yo ilunga, Yesu. Kumbuna yo solution, kumbuna yo solution. Kumbuna yo solution, kumbuna yo solution, Yesu. Kumbuna yo solution, kumbuna yo solution. Kimya na kombo na Yesu. Toyemba bien ta. Amen. Tuzo yemba ka 2 minutes oyo. Maloba nyonso mabe oyo ebandana ba koko de koko na yo esengele kwe. Amen. Est-ce qu'on dit miango? On dit miango. Oyo nyonso ya bakoko de koko lelo na vi na yo na kombo na Yesu fait sala nini? Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Bwana wa uzima, Bwana wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima, Yesu wa uzima, wa uzima, wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima, Bwana wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima,
uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana 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 wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, Bwana wa uzima, Bwana wa uzima. Thank you, Almighty God, for your healing. You protect us against coronavirus. We gotta lift your name up. Your whole name is Jesus Christ. Here we go.